bande ko batali kaneki télévision bote na bino bisika nyoso bozu bongo opportunité la kwanda biso na numéro ya mokona lelo et pa wapi nazali na sengo ya ko présenter yango merci na bakambi nyoso ya kaneki télévision merci na Freddy Soumaili wazali bongo na sima ya a caméra un invité na mokona lelo ya azali bongo Jean-Pierre Bolonga azali mutu ya droit de l'homme na yeto komekampe kolobela ba différents sujets ozali bongo koleka awa na République démocratique du Congo déjà na osinga na Freddy Soumaili afungola déjà caméra bongo na bongo invité nanga bonjour monsieur Jean-Pierre. Bonjour madame la journaliste. Bonne santé. Santé za malamu nangolo nankolo. Voilà, santé za malamu nangolo nakolo déjà première question yozali mutu ya droit de l'homme to mona kindenge étudiant congolais moko azaki bongo tabassé oyo memaki eti na liwa na mboka ya Inde réaction na ko za nini? Réaction nangai ezali ya mawa. Tango tolandaki information wana lokola bato nyonso na bilili vraiment esalaki ngai pe organisation nazali ko diriger ya droit de l'homme pasi mingi. Même soki bakangi moto batie ye na kasio na droit international soko tangi na déclaration universelle des droits de l'homme ezala na ba pacte internationaux oyo ezotala makambo ya droit de l'homme même la constitution na biso en article 17 et le but que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Moto basambisi nanu yete bakangi ye batie ye na kasio balandi lobi na bande konepo na baya kotala ba gardio bazalaki wana na garde à vue balobi o azali suso wati asi akufaki bogende kotala bembe kuna na morgue. Ça c'est un crime d'état. Alors que aza un citoyen congolais et sengele gaza la protéger kuna na Inde donc la bandie baza protéger na mboka na biso awa na ba relation eza kolié biso au niveau international ou ba benga ngo ba relation diplomatique, raison pour laquelle nazo senga et puis makambo ane eleki ela ko ekamwisi ngai eza ke lelo na tongo ta kuna buti kuna na makambo wana ambassade na biso eza kuna ba diplomate na biso baza kuna ba moni to mona ta réaction ya responsable moko congolais même pas condamnation ya ministre na biso ya affaires étrangères ba uti kotia siko soki monsieur Lutundula akoka ko réagir na makambo wana alors que ba pays nyonso na monde entier soki ba toucher citoyen na bango okomona gouvernement na bango ezala président ezala ministre affaires étrangères ba accord diplomatique na bango ba ko réagir ba ko condamner ba acte wana. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué encore? Ba Congolais bagande ko remarqué kuna ba policier na bango ba na banzete ko beta bango lokola ba nyoka alors que la personne humaine elle est sacrée. Même en article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ba koki ko beta ko toucher nzoto ya mutute. Okoya na banzete ko beta ka batu lokola ba nyoka eza ba torture corporelle. Alors qu'il y a toute une convention internationale oyo ezali ko telemela makambo ya torture corporelle. Et puis Inde a zappé signataire a ratifié pe convention na lokola ERDC. Nde nazo benga attention ya ba konjina biso bazwa dossier wana bazwa dossier wana na maboko na bango ba représentation na biso ba diplomatique bazali banda a commencé par ministre affaires étrangères na bango ba koka kolanda dossier wana ti na niveau international pour que Inde gouvernement indien ba ko répondre na bakte wana parce que la personne humaine est sacrée. Ce qui mutu a se retrouver dans n'importe où na mukili même si baby kombo na yote oza sujet de droit oza na ba droit oza na ba obligation et sangri ba respecter ba droit na ba obligation o bazo maltraiter ba congolais ezo sala pasi maya miso vraiment ezo bima lokola bana moko baza éthique nzo kande toza na un gouvernement responsable o eza na ba service compétent o sengali ko protéger ba congolais tango baza libanda yango recommandation to pesi na gouvernement congolais tozwa suite na dossier ande kona biso akufaki wana un étudiant oya gende kutanga pona akoka kozwa mayele ayo contribuer pour le développement mboka na biso babomi na gouvernement mosusu ça peut pas s'arrêter comme ça esengali ba koka ko kona ba procédure nyonso au niveau international pour que gouvernement indien ba ko dédommager vraiment ba koka ko réparer ba préjudice nyonso ba causer ezala o ba uti ko boma na ba congolais bazo beta bango lokola ba nyama alors que tous a réussi na ba convention et puis na ba traité international.
Voilà, papa Jean-Pierre, c'est pas pour la toute première fois, en tout cas, Arta bon et Salama, na continent et Asie, tout le monde a commencé à la maman mingi, mais c'est comme si moi négligence c'est à côté du gouvernement nabiso. Est-ce que tu as lobake, moi légèreté zali en République démocratique du Congo comme on est que bande ko nabiso ba Indien o ba yaka awa, ko luka ba commerce en tout cas, ba tambola ka librement jamais ka bon et Salama na RDC, est-ce que tu as condamné gouvernement nabiso na président de la République? Bon, condamné, toujours condamné Bango, bon, nous ne sommes pas des juges qui condamnent. Mais néanmoins, toujours sera il faut qu'on reconnaisse en haut. Toujours, il y a une certaine négligence de la part du gouvernement congolais. Parce que un État, l'État azana, babengi État gendarme, même ça na ezali. Moussa na ezali ya kobattre batuna ba biloko na bango pour na ordre public, tranquillité publique, sécurité publique na salubrité publique ya ba citoyen na ye. Ezala bazana Congo. Ou bien bazali banda, bazala protéger na un véritable gouvernement, mais ba citoyen congolais baza protéger te. Chaque fois ba baviri wana sala makali banda, to ka ba réaction malonga te. Ba kwebiso même na kati ya waka banquette au salama eliki ka ndengwana. Raison pour laquelle biso nous avons aimé regarder tous autres makambo oyo ndenge tokolandela yango biso za organisation non gouvernementale ya défense à droit de l'homme tokolandela makambo wana toko sala pe ba point de presse pour que to attirer attention au gouvernement congolais ba jouer rôle na bango pour na ko protéger ba congolais parce que ça mosana bango nde yango wana. Voilà, merci beaucoup en tout cas papa Jean-Pierre Karandenga Lobi Kebakolandi. Là, nous espérons cette fois-ci gouvernement congolais, l'État congolais vraiment à réagir parce que congolais azo kufalo la nyama na bamboka bapaya. Par contre, pas na biso to bango ba konzina biso ba protéger ka o bazali bongo ba étranger ba tikara ko to ba na mboka mais biso to kinda ko kufaka à l'étranger. Tout changer bongo sujet, to beta masoleta li bongo seni jusqu'à présent toujours des suspens dans l'état libongo successeur ya Corneille Nanga. Réaction na yo papa Jean-Pierre. Réaction lisusu ezali ya mawa. Soki babengi yo koza pasteur, oza référence, oza absolu. Elingi lobake soki batu bazana ngana yo soki to swani lelo to swani na ba makambo. Soki ekome pas pasteur. Pasteur aza mutu oyo azana moralité moko élevée. Oyo eza dernier rempart que soki bana nzamba bazui makambo bokende koza solution kuna, raison pour laquelle ba couche ya société ezali ebele mais soki loi organique ba uti ko voter et uti ko loba clairement que oyo asengali ko désigner président ya CENI eza ba confession religieuse parce que bazana confiance na bango ba représentation ba bazo représenter nation eza parlement ba voter loi ba pesi bango mukumba wana soki baza ko miye bate c'est que baza batu ya lokumu batu biso zo tira bango motema mais eloko oyo epesi biso mabana mitema ezali makambo tozomona bisika to kanisa ke solution ko bimakuna et comme de bisika ya koswana bisika ba contradiction eloko ezole kezanini en bref non respect ya ba texte tozolo ba tozo état de droit ezali soumission ya batonyo son na droit ezala ba acteur o bazo gouverner biso ba gouverner na ba gouverner to se soumettre na ba règle ezala constitution ezala ba loi ezala ba règlement même na ba accord entre les particuliers dans un état de droit et ko respecter yango loi lokole lobi ke bango de baza ko désigner président ya CENI baza 8 mais bazana o ya bango o babengi loi na bango babengi charte na bango charte wana na article 17 ezolo ba que président na vice-président ce qui président azate nde baza ko engager organisation na bango mais ezana ba critère chaque confession religieuse akoya na candidat na ye tango aye na candidat na ye ba soumettre bango na ba critère parmi les critères il faut ezala moto ya yebi musala CENI malamu il faut ezala moto azana indépendance d'esprit azana na appartenance politique té pour nazala indépendant parce que commission wana de babengi yango commission électorale indépendante esengali moto azana indépendance d'esprit azala kuna et non moto azo travailler en connivence na ba pointage politique soit na ba appartenance mosusu raison pour laquelle tango basalaki lo meko soit examen ya ba candidat baye ko elimina ka bango titi baye ko kuta ke candidat moko oyo babengi lelo to kocha suma ina munoko te oyo alingi mboke ezika na kombo na ye monsieur Kadima bakuti ke Kadima azana na ba relation politique na parti moko politique bakuta ke soki na
na ba réunion aza na ba photo oyo azotamboka na ba ba tumusu ba bisa biso ka kombo nya mute bomisi le kwa aza komba kadi mabayiki muluba président de la république pa muluba wana bato bazo profiter pour na kobebisa vérité ndenge ezali. Donc eza problème wana nano bakomaki na vote te parce que avant bakoma na vote principe ezali kuna na article 17 ezanini président aseni bakopona ende na consensus c'est koyokana tobimisa soki toyokani te tokei na vote. Donc vote eza exception, principe ezali consensus. Mais avant bakoma na consensus, il faut ba soumettre ba candidature wana na ba critères. Ceux qui ont kisi critères te okoma na consensus te ni na vote. Ba kozalaki nanu na niveau ya consensus. Donc la ba élément wana eyaki que monsieur Kadima bakutaki na ba réunion ba parti politique, bakutaki boye nde président na vice-président ba bibo to komi butu à partir à 20h ceux qui ernini to sur soir. Comme ça lobby tokutana to mekana no kosala banquette na makambo to yoki na candidat oyo ba mosusu wana ba boy ko manasa jusqu'à ce que ba bimi ba kena na mouflerie à partir ya 1h ba ke ko bimisa mais c'est Kadima kuna ba kei ko tia kombo na ye kuna ke biso to za majorité mais majorité il faut respecter ba règle de procédure. Ce n'est pas vous qui engagez la structure, c'est le président. Alors tango ba kei batiki PV na bango na assemblée kuna. Alors président Bosso azaki na sagesse nda ramener bango mbalo bayokani pete ba signer PV de non conciliation c'est que ba yokani te le bakay ko déposer kaka bango lisusu bayika na même candidature bazulu ka batu ba kufa ou bien nini tango makambe bimaka na mboka oyo tomona kaka ba confesseur religieux wana mibale catholique na protestant ba telemaka pona côté na pouvoir en place ceux qui azo violer ba droit de l'homme ba dodon kamba oyo balanga na yo yepe azo kata kombo na ete. Donc il faut ko ke bakana makambo monsieur parce que makambango bazolo belawa tozo banga tribalisme ainsi de suite mais il faut que yo zozo aller devant mutu yango ozoka kaka kombo ba balanga nai ba tel ba patena sola bido bozo banga yango nde zo bindira batu makambo toza kuna te problème za critère lokola bayokanite assemblée asala musana bango loi ezolo baka assemblée a désigné président sénité lokola bazokanate assemblée bazongisa dossier epai na bango bayokana lisusu eloko tokobenga bango mutu na mutu azwa mai yati na vinyo na ye pona nini bayokana babimisela biso président ya seni oyaza indépendant oyaza ko remplir ba critères nyos oya ko benda mobulu lokola ronsala wate ba na balabala ba kufa parce que lorsque les prémices sont fausses la conclusion aussi sera fausse, raison pour laquelle nous disons que oyo soki candidat moko aza ko se poser problème dès lors seni aza na besoin te aux allez expert non seni bazan na organe technique na bango oye ba te okomi kuna ba ko sala musala yo za président ozo conduire na administration wana proposition na oui proposition ya loi ezoro ba bongo ke nani assemblée nationale bazana droit ko nommer sous président mosuté donc la ba yokante ba déposer ba PV na bango bazongisa lisusu epai na bango bayokana balongola ba différence na bango wana proposition nanga ezali ke nambala ya sima parce qu'on ne change pas les règles du jeu pendant les matchs nambala ya sima balongola ba confession religieuse mosusu wana batika kaka catholique na nani na église protestante parce que bango bazo défendre ba valeur tala ba soupçon tozoka ya soni bato bazokamba bato ke ba proposer bango ba $75,000 ba jeep et yangwana ba sacrosi kaka na candidat moko eza soni botolingi kuloba makambo ala te parce baza bato nzambe mais bango tango makambo makana mboka oyo to mona ka bango ba confession religieuse wana te bako ko défendre ba intérêt ya peuple congolais. Voilà. Ba pesa catholique na protestant droit de veto lokola ndenge za na Conseil de sécurité des Nations Unies ndenge ba pesa États-Unis na bani ata pays nyonso mo dans ba voter mais ce que bango ba lobi non décision wana ekwe. Voilà, une petite question, il y a une petite parenthèse en tout cas, question et curiosité. Quoi qu'on va dire non, c'est comme si Bakambi, soit passer il y a guise de réveil, à la base, il y a ma Kambi belé, il y a ma besoin de RDC. Oui, parce que Bangonde bazo respecter procédure té. Oza mwana mayel oyoki déjà makanisi nanga bisiki ezokende. Bango baza ba président. De quel droit boko sala ba PV lelo pembeni baza ko engager structure wana te ba ya kotia mobulu. Kaka bangonde batiaki mobulu na période ya ronsara kaka bango monaki ao bibembela la kiao ba marché salamaki le même cause produisent le même effet kaka bango pe lisusu muto abimi le deva eza dodo balanga nai muto arrivé yo dodo kamba to sita mona dodo kamba balanga nai
kombo rende yangwana est yo aussi omana dodo kamba ngai pe na yiko découvrir kaka na mona makambo lelo lokola comme église aussi omana na makambo ko défendre makambo ba droit ba congolais na kati amboko non donc nous devons être conscients elingi elobake ce qui question et to koka ko traiter yango avec toute responsabilité na indépendance esprit lokola bato nzambe moni mona nzambe kitela bango ndenge bakozongisa bango parce que assemblée nationale baza isu na procédure mosute loi ekozongisa kaka bango bayokana ba planir ba transcender ba différent na bango ba bimisela biso mokonja seni oyo azo remplir ba critères pas na indépendance esprit pour na tozo ba élection o eza malamu et noto mona makambo ba uti copier ba église catholique ba résidence ya bambongo na un parti politique o ya même pas société civile c'est preuve suffisante que mutu wana pas raki mutu na bango. Voilà. En tout cas, comment qu'il est lentement et sûrement vers la fin émission Mokona Lelo, mais en tout cas aborder bon dernier sujet où ils allaient bon Transco. En tout cas, grève d'un côté à Transco, le peuple congolais, plus particulièrement le peuple quinois, bazali bongo paralysé na état di bongo ba sorti. Mais on comme mingi parce que tu dis que Transco zaka kalinique en moyen où l'état congolais en tout cas c'est la biso et ça transport public au mort tous à la République démocratique du Congo. Il y a des causes non véhiculées, mais quand peut kokanisa non partager les canisiers na komona kindenge bande ko Transco basali bongo grève peuple congolais aza ko souffrir aza ko continuer ka ko souffrir mama likambo ya Transco lisusu yango wana tulinga même token de plus loin tozela ndenge premier ministre global ko pona pesa biso bila ya 100 jours na bango depuis ba côté na musana bango les social ya ba congolais tozomona amélioration te ndenge tozala ki na période ya pouvoir passer à M. Kabila na lelo social ya congolais et commande mabe koleka ndenge ezala ki liboso bila eza largement négatif mais babi ke kamite ba soso kita ba soso ezo kita mama yo bi ke makolo musunga na kota ina zando ga dernièrement semaine passée naza batu ba crier ba batu ba soteka na itaga wana loka ba crier soso ekiti na 2500 tokei to mona ata soso mokote to lembi na ba promesse imaginez carton ya Thompson otobande ko somba na $10. Ba maman a déclaré le comme na $25. Quelle est souffrance? Dollar ezomata, biloko ezomata congolais. Misale ezate ba salaire malonge ezate mais sikoyo to ya comment na passe na transport. Bisika oyo transport wane bande ko sunga bato ke kolongwa Kingasani na rond-point Mandela. Ti Kingasani ngamo na sina mata. Na futa 500 francs congolais. Mais le loyo lungwa nanu awa na minute de ça awa pono koma Kingasani kuna uko dépenser pas moins de 5000 ba moto ainsi de suite pono koma nakata ndako aller retour pas moins de $5 par jour aux autres dépenser $5 dans transport congolais azana musalate afuta makate tokosuka wapi raison pour laquelle article 36 de la constitution et le but que le travail est un droit sacré pour tous les congolais travail égal salaire égal salaire est porté caractère alimentaire ce qui aux opesa mutu salaire na été akolia ndenge nini akofuta ndako ndenge nini ako donc au chosifier mutu wana donc voilà gouvernement congolais ndenge violer ba droits de l'homme ce sont des droits économiques sociaux et culturels et ça ba droit ya deuxième génération oyo eza ba droit oyo ata na responsabilité ba droit du gouvernement congolais ba futa batuana ngai moko na sécurité makamo ministre ya transport asali batu bakay ko sala ba revendication ya sirikinde ko sirika alongoli comité akala atie ya sika sa batuana ba futama ti lelo mitu kezongi na nzela te solution de yangwana solution ezali ke ye premier ministre président de la république bazo la parce que ya za gara ya nation bazo solution pona ba congolais Transco batwana ba ko futama transport ezonga na balabala pona ba congolais ba ko circuler normalement voilà on a kokai ko kolobela pona makambo ya Transco yango wana. Voilà, merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre Bolonga na répété encore que ozali mongo moto ya droit de l'homme. To comme bongo na suka ya émission Mokona Lelo sengozaki nga ko présenter yango. Merci na bino ndenge bolandi biso de partout bo continuer bongo ko s'abonner na chaîne na bino en tout cas canal Kin télévision et pas wa plutôt yamba ki Mokona Lelo Jean-Pierre Bolonga wazali bongo membre soit mutu ya droit de l'homme na yeto mekampe kolobela ba différents sujets vraiment eza comme campé ko ça la population
congolaise passé. En tout cas, il faut reconnaître en avis province ya Kinshasa parce que ngana vivaka awa na yebi makambo kaka awa mutaza incapable ya kofuta nyongo ya 200 francs ya lipa eza ba réalité tozomona akomona papa bimaka chaque temps akendaka mosala nzoka ndi afuta makana ete ba arrêter na ba différentes entreprises congolaises. En tout cas nzambe asunga mboka na biso, nzambe asunga mboka na biso parce que situation ya vie sociale ezali catastrophe, ba vie ezako bato bazosala ndire bazosala te tokomi bongo na suka. Merci na Soumaïli wazaki bongo na sima ya caméra, merci na Patine Sumbu na montage, merci également na Gimputu le maestro. Nga bino tokutani na émission zali koya, mais bon continuer ko s'abonner puis bota la kamingi et chaîne na bino canal Kin Télévision ozali bongo le choix de l'excellence.